Ave Maria Stevie suka na chaîne liboso mutute sima mutute. Parce que Karim, comme si Azali incarnation et Lucifer sur la terre. Tu comprends? Parce que Lucifer, Lucifer, c'est un esprit. Nzambe, c'est un esprit. Nzambe, Aza esprit, Alata Kanenzoto. Akoki incarné katina mutu, akoti katina mutu, penzamba sali a poisala mutu mo malamu. Le même Satan, c'est pareil. Mutu moko tana mukili mama zaka na esengo pa bomande kona ye. Mutu moko tana mukili zaka na esengo ke abo mutu pa beta maboko. Je pense que il y a un esprit où ya mabe et yaka ekoti katina mutu. Mutu wana sali mabe. Tango ko boma mutu tango yaka. Robona la zone normale comme pour répéter les camboya ya kosala. Je te donne un exemple. Un monsieur, un papa, un motoisan na posa zambongo. Ake ko zambongo ba pesi ba condition. Ya talika ka honneur ya mokili. Okukufe la mwasi. Mais cette femme je l'aime bien. Mais pona zala bien ngana ndimika ka. Mais nazo ba te mokolego ya mwasi wana kokufa. Bien, j'adore ma femme. Nazomona un jour akufa mais date yeba na kate. Mokolo mwasi na nga banda kobela nazomona peut-être yango mais moi les akita na ngote. Mais mokolo mwasi wana akufa ka yo sacrifier to mwana yo sacrifier. Mama, mwana na mbongo mozotala pe mutu wana lila makasi. Azolela po perdre mwasi alingaka te mais akomi kolela anga. Na konsola mo lelo. Donc car ngazana c'est un esprit. Il faut qu'on lutte dans mon makasi. Il y a un epsa bino bino batumisu su biso kutu peut-être tika kanzamba e parana. Mais bino bo vendre la quête d'émission maman. Bokozana batako moko soki bokangami na nzambe te. Bomi bomba mi na nzambe te. Vous allez regretter même ma mala na bino diable ko kuta papa nzambe. Bota la histoire ya Kain. Omoni mwasi wa zanga kama bota, mwasi wa lukaka libota. Soka komi ko luke pa na nganga pesa ka eloka malamu te. Quand on parle de Ngangeza, sémence à Satan. Bakoko pesa ye mwana moko yazo une sirène des eaux, bakoche na kati ya libumu, mwana wana ya kobota makomi kosala makamoko o makamwaka. Ba témoignage bola na Karim na vie na ye mobimba. Karim ezali yete, c'est une femme innocente, mais ne ba chinois ne bazama be. Parce que Karim faut épiller pour abiga. Maman na bango yebi likambo yo. Quelle est cette maman même mwana yo kakaete? Biso surtout la mibali. Naza mwana mobali vi âge na nango dans le cinquantaine. Okomona ke mama mo bazo kose mwana nga. Omoni mwasi ozali na ndako bala mwana bato. Omoni mwana mwasi wana resposo yoka. Mama oya otio surtout botoba na baseur. Mama ni na hotel matipolo bana mwana yoka te. Donc mama oya yebaka pa Karina uta. Mais maman n'a pas su quoi vendre laka. Donc Karine Azali sémence ya mabe o ba pesa ka maman na ye. Maman doit pesa ka témoignage à wat. Ça va zo baté, ne croyez pas que tant biso to lobaka boye et que to zana na misalate. Il y a des parents, des hommes responsables. Biso ça la biso principalement mokili ko mabongo comme je te dis. Cette femme maman Sylvie tu es obligé de donner ça, même ma maman passait au Bozaki na beaucoup dans la Chine, nini Bozaki au Sana Boutou, organisation nini Bozaki. Oh babali ko bota sika boko nyanga te. Boko bona ngata tani na lochela bino audio ko basa ko timide nga bo yo kana audio ko na yena. Maman Sylvie allo loba mama uzo yo kana. Maman Sylvie bonsoir maman Sylvie. Pardon pesa no moi kana loba muki maman Sylvie. Mais là maman ya pionga na loba. Loba na loba na za. Merci ko loba na no ya ko na sala pipi ko émotion so yela nga na. Merci grâce à la pipi maman Sylvie. OK. Bandeko, to la ba hypocrite. Na YouTube o mtamalamu asate. Mtamalamu na YouTube o te. Oti kama Sylvie aloba. Mboka revu na za ko fi mama Sylvie akoka na live. Bino mo moni tata mboka revu no akoti awa mboka revu na zalaki ma Sylvie de mon cœur ma Sylvie. Mboka revu na za ko fi mama Sylvie akoka na ba live. Ayesi na chana ma Sylvie kana po
So
Merci beaucoup.
YouTube te. Mais na solana bata YouTube. Merci. Ça soba na YouTube wana bongi na YouTube. Ati continue ka na YouTube. Après ça zo ndango monene na pe abakisela mo bali ni. Mana niveau na bino te bata YouTube batu mo pa pamba ba pola mo ba yosa wele la ba vie na kacha. Merci. Hey. Mama. Mwana bakusala musala mondele loba mama elobo yela ba histoire to beta taba ba histoire so kinde ko e pasi kaka allo mama na ni vina ko loba mura na tana loba penza ta tikila ngata ata 10 minutes kaka loba ukapenda na mamingeni bata kisasa oyo yeko ni greke uzala mapango na kisasa ulia mo YouTube te ulia mo ya réseaux sociaux te mama zape na krista réseaux sociaux yo ya kufinga réseaux sociaux tu kwa bastara binene réseaux sociaux yo ka fali takata chambre na uso usala page no secret réseaux sociaux mama respecter les réseaux sociaux ko attends respecter mon kimo bi batela respecter les réseaux sociaux est que mapango yo na kisasa moto yo na fait mweza moto biso to na réseaux sociaux yo bi bato ba mbongo na réseaux sociaux na fait moi et de ce courant de maman na ba locataire no ba futa ona kisasa te quand même maman to lo ya likambu ya mutu kwa lui la délivrance akoya ko pesa témoignage na ko pia non ce soit lui sika ba pe aya ko pesa témoignage au niveau kanga et pour aller pesa témoignage c'est quoi même les personnes qui m'ont délivré aya kada dimanche un certain dimanche à faire télémi aya ko pesa témoignage ya makambo ya dikisa bakoko ya hôtel ko bino ko banga ba siliva do ba te pour l'année. Oh maman, c'est respectueux à mon colonel, mais la carte à réseaux sociaux, mon biso sur deux ans, nous avons zaté. Pourtant, mon colo, c'est respecter l'Iba, zaté. On vient pour qu'on le dise, yaya. Pika Momozani. Pika Momozani. Hein? De Paris. Papa, soit que moi ça vous sur là. Papa, tu ma programme moi tu ça ne édiquer na ba manikiri kuna. Na place ya ko kamera na réseaux sociaux ko loba yo ko finga batakisa mo yo tala ona soni. O ya kisata awa. Je explique lo nya spécial yo ya rango. Mutu to yo bala na fait tenir c'est ko tu ko ngenga ta bo yo ko finga batakisa. C'est quoi ça avec toi?
sauve-toi. Pour se sauver na nini? Relater bimisa ba secret nyonso oyo yeba bino ya mabe pour sauver mokili. Bimisa nyonso ya mabe mama. Bimisa nyonso oyo ya mabe oyo wuteki kuna. Bato malamu bakonika ya soulever ce point moko boye na préféré mobali ya nazala na mbanda ya Saratu la kia mamingi ni mode penda bado oboza na mbanda tena boli na mbanda ndi mwana mais solo penda ni voici merci bon sikoyo to sisa live na chat audio comme ça bako benga ta 5 personnes après na 6 bande ko nanga ne naza menace za makasi na lobi boye bino so ba benga bino so ki ba shina bo bozo finga nga bozo finga nga na lobi bino bo désabonner na kata chaîne nanga mais ba longa pe na WhatsApp na ngati na so bino ka mitu na bino zo dadi la ka na mitu ka zo dadi na zo bimaka lo ka mitu ya ba meme soko linga to za o désabonner ki na chaîne nanga longwa pe bloquer nga soki nazo mona o seke bloquer nga te seko zana po yeba makamu nanga peut-être to bana ko sala ko menacer ngai to sala ani soki o sa bezo désabonner ki na chaîne nanga longolanga na ki WhatsApp na yo soko zo donga na wana seko zana mission na yo ko zo sala wana po bo menacer nga po changa mal à l'aise tango na sala nga moko kuna na soki na tika nga moko benga nga te kwa so zana posa ko sola na ngata ona zaka journée na nga ne na kenda classe na 6h à 14h bo benga à partir 15h 16h. Pourquoi quand je suis menacer na lobaki pe boy chance ko audio ko na tiango po na bana ko sola na papa oyo wa menacer nga bato nyonso o batika boti na audio ko bosa na oyo kati soko linga nga na mona message na yo penza koma so za na besoin conseil o komi na message po wana otanga na moni soka osalika ke rêve o sala nga voice na oyo kati soko osalika ba peli o kutu na yebite na minute na zo ba na bato o ba yebinga te bola na ngabe bozala da live bola like na bo like ngane naza na bitumba naza na ba menace eza siko nazo sala siko famille mususu famille akala na déposer na ba oba koyeba vérité ba oba komona ke mama siri pa za na raison pona ngabe na bato ba kamba makuna ba kamba mataka ba fanda kana ba sangana na wana ba yebika ka ke ba fanda ka ba saka ko soki ndenge ni ngai lokola bino moko nde eza lokola ba pesifika eza lokola nini pension soki nini repo lokola bino moko ngana yake bino mabeti ngana fingi bino ngana lobi na loko te tisiko na lobi na loko na ye réseaux sociaux etomboki likamu nazo sabino bien ngana zo zela bino tibo koma na suka lokola boza bato mal éduqué lokola boza bato d'éducation moko malamu te pona yebi tibo ko yabo ndenge bobali ko yabongo tibo ko yabo kota na nzoto na nga soki lelo na nazo bana soki problème ekomeninga eza na putu eza la lobi boyeba wapi po bino bokolanda mama sika ki wapi soki ka ndena za menacer ba mulunge ndezo sala nga boy bandeka na ba nteni ndezo sala nga boy soki problème ezwi ngai na ba menace o bo sala nga fo bo lo ba quelque chose na ba menace o po ezalaka te ba sala nga ba menace bino bozo ko finga nga ndana na lobi eloko te nazo landa bino ka na maloba na bino nazo contrôler ba makamu na bino mboka yo komi ko finga na ba commentaire bo lo ba ka ke fort bo ba ka fort compte bo ba ka bon fort compte ya ba compte boy na ko kipete bo ba finga boy na ko kipete na ko yoka bino ka na ba nani ba live na bino ba peli na bino na ko yoka na bato bazo benga ndenga na ya ko finir makamu nyonso o bato bazo finga nga na yebi benga na zala mabena peut-être o na sala bino o bino boko ya nango o nga na ko pesa ko explication so bino boye na kamu boy ngape na ko ya ko limbola ngana yebi na ngai loka mapete na wala muti soki bino bozo contredire ngaka ka ba live bana yebi ke boko koma ti boko toucher ka na yebi sa bino bien malamu na finga mana batu mususu ne bobenga bazuzu po baba na ofinga nga po ba ba kanela kinga ndenga na sala ka makamu ngana ba kasaka na sala na finga ngate batu bali ka ka ke susu bazo finga nzoke zala kinzoka ba mitifu batu bate ko bakangela ngana ndenge ba vuzinga ya kuvuza bonga ba vuzinga pesa ko yoke ba vuzinga ba longona ko longo bonga mokunda kenya na siliki na nga metala ka batu ko tpe batu ngamo la moni bon so na osani association na nga o naza na association na nga o ona che bibisa la marina pour le 31 mars o naza na association o bandeko na nga ti na van na vana kuna na kati bomona ta ba chela nga iloko to mona ba tebele ko ba posta ka biloko bomona ta mokolo ba chela nga pona pipi na ya association so mona ileka so
ngala kubanda te po ba onde bazala bazokangela mundu ba yebi ke debiso de toza atokotake mama Sylvie wana tozela na asilisa nga bazokasa ngala kosisa matia ngala na balita iloko moko te lelo bandeko batuni ngali kabwa biso na yeko expliquer kama biso mukoba ya otuna nini okende ikosala kuna nako yape ko expliquer ngana bana ko expliquer ka communauté ba vérité na lobi bien nako bakisa likamute nako kosela mutu likamute ngana ko lobaka ko ngana mona ko batamso ba mona ba bato bazaki na ba misu na ba one mura lobi bato bana ko mona bato ba mona ka makamu nga peut-être na bana ko mona te lokola siko na bonzame ko la sungi bande ko ba ibonzame bazo mona yango pe ngana ye na lobi mutu ko bangisa nga zate na mona nzambe soki bolingi babomanga mutu bakotika la siko azate seke bino pe bokufa mais okufa na mukano ya nzambe o bino bolobi ke bochanga soki na ba programme na bino bokokanga na eloko moko te peut-être nga pe nzambe atina ngala la pene na bino mpona bima boye po ezala peut-être délivrance bandeko mosusu oyo kaka batingama kuna batingama po naza na makambo nyonso na maboko o bezake eyebana te bandeki te bato mosusu batatonaka yango nga Sylvie naza na makambo histoire za livre za 155 jours 155 jours nazozela madame na bino kaka bima madame na bino abima abanda kwatake ngai nga ozokasa ke oui akosala succès une semaine 2 jours nga naza na ngata na zongi na nga na 5 personnes nga etalinga tinga profika ba mama bayi basabone na chaîne nga baba no yela nga ba mama bosunga nga kaboyela nga ba histoire boyela histoire soki lisolo ezali boyoki mwa lisolo moko edeki koto moko histoire moko bomo boyela nga na betaka na ngai lokola nazalaka na nga nazobeta lobaka na nga kitoko mwa kosekisa mwa kintano na nga na kotisaka na kati mwa koseka boyela nga ba histoire mpona kita te mpo bango bakokanisa bango neka baza na basuccès bango bakotonda bakomata lola na biso baoyo toza eloko te nga koka oyo bazodegre mai botala frère lukombo ronique lukombo wana aza kutala maboko te me nzambe apesi mwasi nzambe apesi star ya koyemba ye wana lelo motu monene mokimba eyebi ye ntango mosusu ya nzambe ayebaki nini oyo nga na kende osala kuna mpo lelo nga na bima po lelo mpe mokili mpe ya kotala nga mpo eyeba nini mpo nga nasala asoso na nga yango wana oyo eza wana namona ata mokolo moko te ata bato moko te bapesela yango pile nga moko mpimpaka mwini nga moko kaka na bandika mpe soki mpe nasali ata mokolo moko te banekisela nga bavideo na kati kuna place nazalaki ke mama Sylvie mo bapesi don association na ye non nayebi ke bato wi bashino babandaka koede na kati oyo bazalaki mpe bapesa bamwa mokeke masi mpo na association na boyi te wana wangani te mpo nayebi koya po ntango mpe bakoya na wana nga mpe na koya nayebi ke bashuna mosusu babandaka koede naza na makambo na bino na maboko nyonso okokanga na eloko moko te nazozela bino mpenza bofongola soki nga kaka nazwi problème abo bandi komenase ngai mpona naotya audio oyo natiki siko bandeko babenga me eloko naosenga bino bandeko na nga bokenda na mafinga mpenza te po soki bozotya na mafinga mona makambo nyonso nazoloba bokoyeba makambo ya malamu te bokozwa banoti te po balobi ke toza na bezo bozwa banote po note baoyo baza na babiki bakoma baoyo baza na bato ya koloba baloba sikoyo boza koswalela nga na kati ya chaîne estce bamama ngo bakosunga nga ndenge nini bokosunga nga ndenge nini tala live na bato ebele ande toza badesabonaki nango bakendeki me nzambe asali bato mosusu baye kotonda kokoleka ntango bango bazalaki babone chaîne nanga mibale bana banda kosenga nango babone ye mataka te evansaka te ntango na bane komona bacopyright likolo kaka na ye chaîne oyo bakangaka likolo na ye bamitifu malamu nakoma nanga netre nazala nanga nga mona punkama nakimaka motu te nazala mpe soki nazokende classe okomonanga mpe lokola koko moko boye mpo nalinga nanga te nakende komonana soki spécial naza na vana nazanga na komilakisa te naza nanga na vantare te moto asali nga mabe moto afingaki nga aye kosenga nga bolimbisi to nga nasenge bolimbisi mama nalimbisi naza na orgueil moko te naza na kimvuni te oyo nga na kozala soki na mimonaka nga natalaka kaka tobotama tokokufa donc naza kutu na donc bino mpe boyebaka mpe kosenga bolimbisi mpe yo mpe mikitisi okokitisa yango na ematisa yo mais soki olingi nokomikitisa te olobi kaka ngai muna makambo na ye ngai nayebi likambo moko te botika komenase ngai botikela nga bamenase botika vi na ngai soki naye na niongo na bino bobima bosenga nga niongo na kopesa soki mpe naza na mosala oyo nasalaki ntango nazalaki mpe na bino boya nango nga mpe na koyebisa bino pourkui nasalaki mosala wana toyoka libongo esili nazotya audio boyokanga na audio oyo nazotya bapele ekuta ndenge oyo natika ya tala 50 apele ezobenga ok
Uze nacha bafle. Java uyasu. Allô. Allô. Najuka vina su mama loba 1 minute hapo na kata. Allô. Allô, oui, 1 minute hapo na kata. 1 minute, merci beaucoup. Ngana loba, uti shozo sala live. Woni bantu baye kuba ya otala yo elo nyinyi loba. Upesa ananu ba besti tanga phone, ba yo ka message ni wi nango. Après sima de so linga balo balobi. Bobo ozo fatigue batu. Baye ba yo ka wa lobi. Na lobi ni ko yo banda ko penga bandaka na lobi pe na CBC. Merci. Donc prochainement je moko soko loba 10 minutes lobi après lobi pense qu'on a kati ba pinga kusala isubo tipo eza désordre ba tusu bazo bomo bazo ko batoli biso ki tipo tuzo mona pia te bakilele ekipo bomo etoyo koyo kandiyo. Merci beaucoup. En tout cas prochainement on sera bon déjà bien sûr. Merci. En tout cas mbala sima bandeko bobenga kakande bandeko noso balobi bozela ngana silisa ezala ko pesa conseil ezala ko reprocher na kati ya live ozelinga na sisa mama ukata kasi na sisa. Voilà to côté siko na audio ya menace na check bafle ko boyoka bien banini. Allô mama ozo insister mingi olobi nini ma chérie? Merci vinga na live na kotinas mama. Kasi nazo jona ba appel ite lo ba moke lo ba 1 minute pardon. Ya na lo baka 1 minute mama na mai mamingi na raison. Omoni batu o bazoloba wana basara ona banyeso bolo bana bangondi batoshinda ndo mama. Batu nyeso mama ko batishinga kyo. Mai pa na yo na intérêt pour na besoin matière. Siko iyo ndo zo comprendre te batu oyo peso conseil ba mamingi bazoloba no faire biti. Imana de c'est bon. Nafana sala bazina va. Hein? Masi balobino kuyamba batu te. Kasi na silisa yesili te ekotaki. Ya kuyamba isusi c'est tout. OK, na silisa ki déjà po ya mekotela ki na nani. Mi botika na no boye, bochiko ba ojo weza awa, ojo siko weza awa. Hein? Izo kata ko de komi satire. Obe komi de mutema mabe. Hein? Ojo siko weza pona. Bonsoir. Você fica no telefone, mas não vai dar muitas horas com passa, ainda vai isso. Você não ainda vai pingar também passa. Kasi bino siko bo tika obenga na cha audio kasi. Pon nego ya bomana yepa ko yoka yeko zuma su. Mama ko ya pita na shiwawa. Merci beaucoup. Ba ko za ya biswa zozo. Tikamoni yango. Parce que yemu tazo linga pinga ya mami. Yemu tazo kana kombo mami ngeja la rezo mami ngeja. Tuko zo linga pinga ya mami. Bashiwa bakuna lofingo kuna usolobi sino kuna ya uso kama telefone ya bashiwa mutute masinji. Okay, nazocha. Okay, ça va. Nazocha la bino audio boyo ka menace ya papa na biso oyo azana kati awa yeyo ba benga na la Chine koma na iza papa ki boyo ka menace ya audio atindelinga. Vous likez vidéo bandeko pour partager ekende vidéo audio o ekende bolanda bien ndenga lobi na ngai. Bonjour maman Sylvie. Bonjour maman Sylvie. N'apprendre que yo olongwe na la Chine ezalaki
kompe na tribunal babandi osamisa bino tina suku mwe mpe opoli elingo bate so ofundi nde ogani omona réseau soso ma Sylvie sala soko longwe na conseil na opesa yo soko longwe ni loko sala shemana yo tika na yo ba tika na komema rando na pasi orando ekosimba na yo te komema ngo te conseil na opeso komema kutu rando na Karine kosala kutu rando na Karine te nde bazoloba nona tosali boye osali 1400 wana baoloba bilobela wana bilobela baye wana po baye dans la carte, on va pas casser ou de l'information. On va le pour. Il faut pas que mais là c'est mais on dit on l'intention c'est on n'a que pour la zone. Bon ça là. Bon ça la zone mais tu as pour la terre. Bon nalo a repartir te ayeba ka pota li tolo za liboso na yebi tingate na oponele pota li telo maloba na nzambe lobi na biso ba chemise mibale pona pa yoki cette maman nano abongwana te il doit se convertir time kozala pasi pona ye siko mwana okanga nazobondela nzamba lola nzambo ya miracle nzambo ya tela likolo na se aépargne mwana aussi réellement Karine bota toke na religion mosusu te abota te tozana esengo soki kobota te basi oyo to batanga babota te nzambe azali maître ya circonstance mpe ya temps nzambe na biso azalaka zoba te soki mpona nini badi mokonzi wana si Karine azaleki na bango mwana elekoma yoki na bato na ye te Karine azali mwana moko abandonné toute sa vie azalaki shege ya nzela bino bosalaka baémission nde bosalaka boluka basara tona bazalaka na Kinshasa bameka nano kolanda vi ya Karine mpo akolela bomona vi na ye Karine atambola na butu libanda milimo etambusa ye yango lelo ti bémission mosolo bosalaki ya lokola Koffi Olomide nini ekoko excité mpona na mwa lokola Karine donc ils sont dans le circuit baza na rayon banyokomaka mais protection na nzambe ezalaka likolo na bango mais bazalaka mpe kokufa bazalaka mpe na kolela mais nzambe ayebaki kotinda mobikisi oyo aye mpo ya kosikola bango mais tala ndenge nzambe asalaki esengelaki moïse akuta lolenge nini mpo ya komana ndako ya pharaon oyebi histoire donc seke nzambe alobaki mpona bikisa libota na nga esengelaki na moïse akenda mpa na ndako na pharaon ayekola ayeba mwa ayeba nyonso mpo lobi ye nde na koutilize mpo ya kobomela nga moto anyokolaka peple na ngai lolenge moko mama kati na Chine ozalaki na mission bamonaki yo lokola eboso no moto azangi ntina moyaki mpo yekola bango mama sauve ta vie sauve-toi okose sauve na nini relate bimisa basekret nyonso oyo oyebaki no ya mabe mpo sauve mokili bimisa nyonso ya mabe mama bimisa nyonso oyo ya mabe oyo ewutaki kuna bato malamu bakonika ya satan eya konyokola ka ya nzambe eza lokola arme ya makasi ya Egypte ya pharaon enyokola kita nyonso ya bonzambe na ikaki na captivité mais ezalaki na moment oyo kaka na lobi ya moïse eya kati na bachinois mama loba mpasi nyonso oyebe kuna sala balise na bango na oyo baza na mobali na baoyo baza na bakati na baeglise mama denonse nyonso mpo yo moko ozala sauve mema biso na kana mema bandeko batikali mpa yo wutaki tala somo na bango bazo kokende lobi na perdition ya monene bazali basi ya mabala bazali bamamo bazobota quelle est cette semence nazomona opesa Karine bisi mama kolela te mama na makolo eza wana soki ezalaki na accident nzambe no mokolo soki accident alalaki te ayebaki soki obotamaka nde mwana tala nzambe ndenge apesi nini yo okozanga oza mwasi kitoko mibali balingaka yo te mama dans la carte, on va pas casser ou de l'information. On va le pour. Il faut pas que mais là c'est mais on dit on l'intention c'est on n'a que pour la zone. Bon ça là. Bon ça
na zeme tika kozala te zemi boye tokosoa na ndenge soki toswani si ekozala catastrophe yango akomoni ke ate kite mati tosuka nango kaka mamele ke ebele banoni baye basali mabebele na mokili banoni bale niveau ya mabebe oyo tosali na mozemi boye tokosoa na ndenge soki toswani si ekozala catastrophe yango akomoni ke ate kite mati tosuka nango kaka mamele ke ebele banoni baye basali mabebele na mokili banoni bale niveau ya mabebe oyo tosali na singongo mbongo ba ekokande jour ya baby shower même si bino jour ya baby shower mbongo ekoki kali na libonelea okozanga tikinoki te kozanga yo omonaka te miso ata tombeyembani tokokonsola te na miso ya bato kindoyango singongo mbongo ba ekokande jour ya baby shower même si bino jour ya baby shower mbongo ekoki kali na libonelea okozanga tikinoki te kozanga yo omonaka te miso ata tombeyembani na obota bayaya bokota bana na mise bokota bana nene ya mami azalaka na zemi asifasa zemi te kisita ana ozazemi wana kisita akozazemi wana obota bayaya bokota bana na mise bokota bana nene ya mami azalaka na zemi asifasa zemi te kisita ana ozazemi wana kisita balobana bakasi pour l'information oyalinake mpo na zemi bobosana zemi etika kozala te bobosana zemi etika te bamessage bana kolela batela ete bana kolela mpa nanga te wana kolela te mpo zemi ko ezala te bozolanda nene ya malembe balobana bakasi pour l'information tobandeko bana oyalinake mpo na zemi bobosana